veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Le monde a crié, le monde a crié, le monde a crié. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Le monde a crié, le monde a crié, le monde a crié. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba, moi derrière vous. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino bonne année 2022 nzambe azala na biso tolekisa yango na kimia mpe nzambe aleka na kobatela biso molimo santu ezala kati na mabota nyonso surtout na babone na ngai nzambe apambola bango na mabota na bango mpe na baye nyonso bazali kosabone ndenge nasengaka ntango nyonso na mabondeli nzambe mpe azala na bango bandeko na ngai mbote na bino ezali ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana fumuki mbango lelo toye kosola lisusu na lombango mpona koyebisa bino ke makambo oyo elekaki mokolo ya lendi boyebi ke mvula oyo ebetaki mokolo ya lendi esalaki catastrophe makasi na butu ya mardi oyo esali badega ya kosakana te bandeko na bandi bozali komona route nationale oyo ya route numero 1 oyo ewuti Kinshasa ekei Matadi Mwanda bandeko ezalaki dédommagé pamba te nzela ekabwamaki bandeko ya Congo bana ya Congo bazali kolobaki ya solo bazali kocomprendre te eske Congo bazalaka kaka na kaleso moko bandeko ezali maloba ya bana ya Congo bakomi komituna boyebiki ya solo mutu soko ozalaka na kaleso moko yo mwana mobali to mwana mwasi bandeko ezali pasi mpo na yo pamba te kaleso wana obanda kosala nyonso to osokolaka yango ozelaka ntango ekokauka po te ya solo lataka sino tokobanda olumba solo ndenge moko na Congo route nationale numero 1 bandeko balobi eske Congo tozalaka kaka na kaleso moko donc ezali kosignifie ke Congo tozali kaka na nzela moko oyo ewuti Kinshasa pe na ba Congo na Congo central depuis 60 ans bandeko route nationale oyo babelge basalela biso bandeko na ngai lelo oyo soki totali lelo bato bazali koakize bachinois balobi ke bachinois bato basali nzela malamu te mais route nationale bandeko ezali bachinois te bato basalaka yango bato basalaka yango ezali babelge donc bakoko na biso ya kala mais bachef na bango oyo bakolo baentreprise ezalaka bongo babelge bato basalisaka misala wana mais banorme oyo basalelaka nzela oyo tobengi route nationale bandeko ezali ya malamu te ya liboso yango wana koyebisa bino lelo banzela mosusu basala yango te mpona baremorke elekaka awa na poto bato bazali kodirige biso lelo na Congo presque majorité bazali bana poto kobanda na président de la république auta na Belgique avandi na Belgique baministre na ye presque bango nyonso tu baza bana mikili bana poto awa na poto ndenge tokumbaka bamituka na biso bandeko na ngai eza na banzela mosusu baremorke ekoki kokota te pamba te remorke ezalaka na kilo charge ezalaka mingi soki eza koleka na nzela
ezali kodindisa nzela suka suka lobi lobi nzela wana koya kobeba. Botala Kinshasa, Matadi Kinshasa, ba voiture ya minene to bengi ba remorque. Oye utaka Matadi Mwanda. Oye utaka Kinshasa za kokende Matadi. Ba charge oye memaka bandeko na nzela oya Matadi Kinshasa bandeko. Moi je crois pas banzela wana ba remorque wana bandeko, il faut que lukelango banzela. Yango nga naza kobeta toujours mbela ba autorité na biso to moni nzele bukani bazali ko accuser ba chinois. Oui, ba chef coutumier bango pe bazalaka na kanda surtout ya ba Congo, ya Congo central. Bazalaka pe na kanda bazali ko sala ba mystique na bango to bengi sorcellerie pote ya solo na ko bebisa banzela na ndenge ya ba érosion, parce que érosion to monaka eza spirituel. Eza spirituel. O eza ko lekala pa na biso na Kinshasa na Congo ezali spirituel. Ba konzi na biso baza ko kanga misu na bango parce que bango bazali ko tala kaka likonda ba minere ko teka ko pesa ka ba étranger ba capitaliste to bengi ba européen o ba bomi mukili bango nde bazali ko zwa ba richesse na biso. Bango moko kutuna ba peuple na bango ba komi ko réclamer que bango ba occidentaux ba sali mabe mingi na mukili. Mais comment c'est possible ba président na biso ba konzi na biso ba ko comprendre kakati qu'il y a solo photo changer système. Alors nous avons profité par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce que eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas. Maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. Ça nous a rendus orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur, comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais aux dépens des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes il en a, mais pour le bien de l'humanité, en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Il faut sikoyo toteleme la bango. C'est vrai to moni président de la République aux États-Unis, akei ko kuta na kolona John Biden, président des États-Unis, pour baper sa 550 milliards na 3 ans, pardon. 500 milliards neto yoki na 3 ans pour baper sa Afrique mobimba. Pour bakomi ko banga likambo ba chinois na ba risque bazali kolinga ba récupérer masolo na kati Afrique. Mais bango ba occidentaux oyo ba coloniser biso, oyo ba sali ba massacre, oyo ti lelo ba do sala ba tiweri, ko pesa menduki na ba M23, ko boma batu, ko sala ba coup d'état ba français. Mabe oyo ba occidentaux ba sali. Bande ko na ngai, bango moko kutu ba président na ba peuple na bango ba komi ko loba ke ya solo ba sali mabe mingi, ba capitaliste, ba occidentaux, ba Babylone. Mais bande ko ndenge ni autorité na biso baza ko comprendre te. Nzela ya Kinshasa Matadi ba chinois te batu ba bomi yango. Ba chinois baza na bango ne eloko te, basali eloko te. Bango ba bongisi kaka nzela ndenge ezalaki, ndenge ba belge basalelaki yango. Mais biso moko peuple congolais autorité na biso, il faut que ça la autoroute.
autoroute nzela ezali tozala pays na biso eza monene nzela eza kaka Kinshasa Brazza te otomoni national 1 wana yango kaka te bakoki kocreye nzela même bachemin de fer tomoni na Sénégal Makizar asali nzela ya batrain babuki nzela na bazamba ti basali nzela ya batrain train ekomi koleka ba-TGV ekomi kosala koleka na Sénégal. Pourquoi pas biso mbongo kaka koyiba koyiba baministre koyiba bato ya UDPS oyo président apesi bapouvoir baza koyiba mbongo kobotola bato bamapango. Est-ce que wana eza digne mpenza ya kozala ministre na kati ya mboka? Trop c'est trop. Nzela oyo botie mabanga boye mabanga oyo bokobwaka na kati ntango bozobwaka mabanga me mabele so eza ya kolemba bandeko na ngai ekosala nango eloko te bambula ekoya lisusu ya makasi ekobuka kaka banzela. Il faut kotonga bautoroute kotonga baterase ya minene epuis kokontrole yango. Tozomona banzela eza kosala na Kinshasa mais soki eza na contrôle te contrôle soki ezali te bandeko na ngai nzela wana ekobongaka nango kaka te. Yango bozomona ke peuple akomi kolobaki ya solo vraiment toka Kongo yango ezalaka nango kaka na kaleso moko kaka yango na Kongo azalaka nango parce que peuple akomi omona ke comment c'est possible kaleso yango ekufi moyen sikoyo olata so kaleso mosusu ezali te. Donc nzela ekufi moyen nzela mosusu bato baleka ezali te bato bakomi komema biloko na mitu po bakatisa ngambo mosusu. Bandeko ezali pasi na mboka na biso mboka Congo biso photo dénoncer biloko oyo parce que président de la République makambo oyo ezali koleka na mboka na biso vraiment toka tokoki kondima yango te na 21e siècle. Ba remorque ezomona pena komona bato baza na kati ya mai baza kokatisa ye pe camion aza koleka kaka pembe na bato. Il s'en fout. Bato bakontrolaka banzela tango Mobutu ezalaki même biso to toki na Kinshasa yango bandeko ata totika yango kala totika komona jamais ba catastrophe makasi ya boyi tomona yango te. Bandeko na ngai bana Congo ya solo to sosola autorité na biso to lemba koloba na bango te miyibi baza kokone koyiba mbongo ya leta kobotola bato bamapangu ezali mawa mingi. Chef de l'État aza kosala nyonso mpona mboka Congo aza kopesa bango baposte mais il faut baexécuter basala mosala malamu. Ministre ya transport mbongo eza kokota na leta na kesi ya ministère ya transport mbongo nekendaka wapi mpo basala bato ba autoroute baterase ya kitoko mpo bafuta bato bakontrolaka bakombolaka yango ndenge koma na Rwanda. Un pays lokola Rwanda batya bato bafutaka bango mbongo ya bien $100 $150 $200 mpona kokombola na Congo moto akokombola bazopesa $20 $50 non mpo moto asala mosala kitoko fazwa mpe mbongo ya bien. Biso tosalaka na poto mosala makasi tozwaka mbongo mpe ya bien yango moni tosalaka bato na poto bakendaka misala azoganye mbongo na ye oyo ezolakisaki akofuta ndaku akofuta bafrais mosusu batransport na ye neti so aza na voiture assurance na ye assurance maladie azofuta makambo nyonso na kati ya mbongo na ye. Baafricain comment tozochange te spiritualité totia yango nano mopanzi me mosala ya baministre bazali kosala ezomonana te. Président azali kaka ye moko te ayaka akontrolaka yo premier ministre akontrolaka ministre ya transport bourgmestre ya commune boye non bourgmestre batie yo wana
sala mosala ozozwa mbongo ya batike mbongo ya bataxe nyonso to bamagasin ezosala ezofuta na commune yo ozali mais longola bafulu luka bavoiture bamituka eyali senga na leta na gouverneur tambolaka na bacommune nyonso tu Jantini Ngobila pire vie na biso oza mwana poto oyebi mikili ndenge ezalaka mais pourquoi bozokoka koaplike bamakambo ya mikili te bozalaki awa na poto awa neti biso awa tala banzela tala bato ndenge bakufi merci président de la république na 3 jours ya deuil national otie mais ya solo bato bakufi mingi na mboka Congo vraiment ezali pasi mpe mawa mingi bato bakufi mingi bato bakufi bato bazali kolela se kolela pasi mpe mawa na mboka na biso mboka ya Congo toyebi te tokosuka wapi na mboka ya Congo eza fota bachinois te bachinois bato bayebi likambo te kasi ya solo bandeko mboka na biso ezali kolakisaki ya solo biso moko il faut totelema poto ya solo bandeko toyeba na kosikola mboka na biso mboka soki biso peuple totelemi te tozali kokonte tala bapeuple congolais okomona baye wana so baministre baye bango moka ye wana bona bokomotanga bakombo ye wana mais non botelema boloba na baministre eloko bino bomonaka egenaka bino ezaka te ko bajale eloko kumisa non peuple congolais. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme, et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Boza makasi na kokumisa mais ya solo makambo ezali koleka na mboka na bino bozali kokoka te koloba bino kaka kokumisa eza kitoko mais ya solo il faut botala misala oyo ezali kosalama est-ce que peuple wana l'état azokokisa makambo oyo azali koloba ntango aza kokokisa yango te ezali catastrophe ezali pasi mpo na bino il faut kotelema yango bandeko mbela na ye kobetela bino mokolo ya lelo catastrophe ezali na Congo ezali nango bachinois te kasi ya solo bandeko ezali bongo biso moko bana ya Congo il faut totelema poto ya solo bandeko ezali pasi mai na Kinshasa mobimba mai wana nyonso tu ekoti na se ya mabele donc mbala moko eza kofragile mabele eza kolemba mai nyonso tomoni mvula oyo nyonso to ebeti mai wana ekoti na se ya mabele mabele ekomi ezokoma petepete chaque fois mbula eza kobeta mai mpe eza kokoma petepete parce que baterase ya minene mpenza oyo ya minene ezali te awa na poto basala baterase ya minene toleka kaka na poto wi bamundele abongisi nzela na ye malamu me ya solo bandeko na ngai ndenge tolekaka na poto awa mundele atonga baterase ya minene na se ya mabele awa mai wana elekaka epesera beto ta bozotonga nzela botala route nationale ntango ekatani bandeko na ngai na nzela yango ta totali yango ozomona pena epesere kaka ya beton oyo batiaki ya moke boye epesere ya beton wana epesere moko ya moke yango wana boza komona yango donc ezolakisaka ya solo il faut kotia couche ya beton et puis kotonga baterase tomoni nzela basali nzela donc na se na biso wana soki otali bokomona ke terase eza te
donc mai nyonso mbula nyonso ebetaka evandaka na mabele yango moni ekozjoue rôle sikoyo ntango ebeti makasi ale bandako nyonso ezindi tala bato ndenge bakufi bandeko ezali mpasi plus de 100 morts bato oyo bake perte bake ofele mpo na ndimi te leta na biso akofuta bango akofuta bakolo bafamille wana na ndimi te donc bake na bango fele nayebi te mpo na nini bandeko bamvula oyo ya makasi ebetaka te esala bacatastrophe na ndako ya bakonzi kuna na bamakampagne na bagombe ebuka mpe bandako na bango tomona mpe bana na bango mpe bakufa bango mpe lelo mpe kotela mpe bango kuna na kati na bango baministre bamiyibi ya mbongo oyo bazali mpe kuna na Montfleury na Makampagne na Ipene partout sika bazali na Gombe mvula mpe beta makasi nayebi te chef coutumier bobetsaka bamvula yango bino bolobi bobetsaka yango mais pourquoi bobetsaka yango kuna te pa bakonzi wana il faut kobetisaka yango mpe pa na bango mpe basentir pasi oyo bato ya cité bamonaka mvula mpe kotela bango na bandako catastrophe eya pene kotela bango na bandako pasi mpe mawa mingi bandeko na ngai donc tosukisa na biso na masolo na biso bosabone toujours na Congo Alenga TV nzambe apambola bino bandeko mbela oyo tobeti yango na bakonzi na biso peuple balongola ide ya bachinois te bato babomi nzela ya national 1 oyo ya Kinshasa Matadi bachinois bato te bachinois baza na baautoroute ya danze oyo batonga na mboka na bango bachinois batongi baautoroute na Algérie ya kosakana kutu te ya kosakana te bachinois batongi banzela na Nigeria na Angola peuple congolais kaka mbongo kaka peuple congolais nde baza miyibi bapoliticien na biso gouvernement oyo bazali koyiba oyo baleki mpe na 18 bayibi mbongo bakei bavandi na bandako na bango baza na susi ya kobongisa mboka Congo te mboka na biso eza bamabanga oyo te moto yango ekotonga nzela oui c'est vrai bazongisi nzela tokomona bakamio koleka nango mais route nationale oyo bandeko na kosa bino te eza ya baremorke te il faut kochange nzela mituka oyo ya minene eza komema bakilo de tonnes na nzela wana eza kodindisa yango eza kofina yango il faut kotonga autoroute po bakamio ya minene ebanda koleka na autoroute route nationale etika na bavoiture bakamio ya minene na oyo ya mike normal elekaka na autoroute ndenge na poto tolekaka mundela sala banzela oyo ezali mpona baremorke nzela oyo ezali mpona bavoiture soki yo remorke oleki na nzela bavoiture bandeko bakobotola permis epuis mosala na yo mpe esili parce que ezali bakomaka yango mpena ke autoroute awa remorke ekoleka te na nzela oyo ndenge mundela asala donc biso mpe route nationale wana bandeko na ngai mundela asalaka yango mpo ayebaki bamituka ya mike moto ya mwa minene moto ebandeki koleka bamercedes batoyota oyo tozalaki na yango mais lelo ekoma mpenza baremorke bakamio minene ekoma donc kamio ezalaki eza na limite ya babiloko kocharge mais biso tokoma kodepasse biloko tina likolo epuis na likolo na so bato bovandi susu na likolo congolais moto moyindo yango moni bandeko nzela wana ekobanda kobukanaka parce que tozozwa kaka mayele te ministre ya transport gouverneur ministre premier ministre bosalisa autoroute président de la république Fatou Béton autoroute etongama na Congo boréalize yango na gouvernement oyo
po sala yango. Bokomona ki ya solo makambo ekozala susu mingi te. Sassou Nguesso asala yango. Topesa ka exemple afongola nzela. Nzela koma munene. Brazzaville point noir. Effet accident za rapena pena te. Accident za normal za naturel. Mais solo soki bo fongoli nzela en tout cas bambembe ko diminuer. Merci nzamba pambola bino. Ngande ko labino Kongo alenga. Toyaka ka pona ko loba makambo mboka pona Congo parce que za droit na biso en tant que Congolais et loko de ko mona mabe to ko dénoncer yango. To ko ya ko beta et puis bateau boza ko boto la bateau ba mapango. O pona za muta IDPS. Congo za IDPS te. Congo appartient aux Congolais. Yo ministre ya IDPS pour ba pesio poste yo comme boto la hotel ba balabala bato kangi yango pour otonga bandako na yo. Incroyable mais vrai, nous sommes au quartier Binza Pigeon dans la commune d'Ngalema, précisément sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre. Ici, l'ex-ministre de la Santé, Eteni Longondo, a décidé de s'emparer d'une avenue qui désormais devient sa propriété privée. Avec l'aide de la police du parquet de la Gombe, c'est au cadre de l'IDPS vient de clôturer cette rue qui dorénavant fera partie intégrante de la parcelle dont il est le propriétaire. Les portails des parcelles situées dans cette avenue ont été tous barricadés par des murs en briques ici en pleine construction comme l'attestent les images. Mais c'était atindi batunayi ba ya kubuka porti batonga mur. Tout le monde ka ba ajuster ba na ba maçon na ba briques na ba soda ba bandi kotonga. Les voisins de Messier Eteni Longondo qui alertent l'opinion sur cette mesure arbitraire sont donc obligés d'escalader des murs afin d'évacuer à leurs occupations, une tâche très pénible pour les enfants à bas âge et surtout des mères de famille. Ces derniers implorent les autorités politiques et judiciaires du pays de les délivrer de leurs tout-puissants voisins. Messier Eteni atindi ba police et ako kangela biso entrer to bimate parce que soi-disant o eza lopango na ye. C'est plus de 20 ans. Nasombaka parcelle Oyo, na 1999. J'ai vendu au docteur Eteni Longondo les bâtiments de mon appartement. Appartement n'est pas synonyme à parcelle. J'ai construit un chemin public, une servitude, qui va de la grande route à la résidence de monsieur Antoine Katoto. Le docteur Eteni se permettra de forcer et de rallonger les bâtiments. Qui n'était pas na plan Oyo, Batekela Kaye, ça n'existait pas avant. Rallonger les bâtiments en prenant une partie de la servitude d'abord, puis en supprimant totalement la servitude. Les dirigeants du pays et surtout ceux du parti présidentiel sont ici interpellés afin de recadrer leurs camarades Eteni Longondo qui usent des pratiques rétrogrades d'une autre époque en même de salir l'image de marque du président de la République et celle de l'UDPS. En tout cas, tous un regret makasi. To kanisa ki to voter IDPS, makamuna mboka o eko changer. Mais to monique, et là comment que changer au contre. Posa muta IDPS. Le Congo appartient pas à IDPS. Le Congo appartient pas à Baluba. Non. Mu Congo, mu Yombe, mu Swahili, mu Sakata, mu Yanzi, mu Teke, mu Luba, mu Tetela, mu Swahili. Mbunza, Mongo, biso tout Congo ya biso. Toza na droit ya Congo. Okoki jamais kosaka na esprit ya Congolais nyo surtout. Oyaka olobake no, ngala kange nzela oyo ekomi ya ngai, poni oyo po ozali ministre, ozali mutu ya IDPS. Non. Pouvoir boko mema yango ndenge wana te. Parti beto azali pona ba Congolais et non pona ba bato ya IDPS ou pona ba Luba. Non, non, non. Toko telemela bino vraiment tina suka. Bino ba ministre bozali ko botola mapango ya bato. Bino bato bozali na ba poste bato ya IDPS. O bozo sala ba mbeba, ko yiba mbongo, ko sala ba mbeba, toko telemela bino. Bino bato bozo sala ba jalelo.
ozwaka mwa quelque chose na ministère ya mutu moko asalaka na poste na gouvernement yo ozotelemela bato to kotelemela mpe bino biso toza wana mpona koloba tozoloba makambo ya solo eno mpona makambo mosusu yango tata nzambe akitisa vraiment nguya na ye na mboka ya Congo. Congo ezali ya Lumumba. Congo ewuti na ye moko mfumuki mbangu. Bakoko na biso basambelaka mfumuki mbangu fula mwana. Bana babikaki. Mfumuki mbangu abikisa bato. Lumumba abikisa bato te. Lumumba eza neti ozozwa sikoyo neti Jésus na Pilate. Bakokani te. Jésus ayaki mpona milimo ya bato. Pilate ya lapaki nda boyi na ya lobike nga makambo na sokole maboko. Fumuki mbango oyo ko comparer na Lumumba te. Tozomona bato mosusu baza kotia baza kobosana. Olia koloba kimbango bazo tia Lumumba. Qui est Lumumba? Nga na ko sambela bono sambela na butu na lobake Lumumba salisanga. Bandeko ba Congolais to fongola miso. Fumuki mbangu nde nzambe na biso alataki ye kata na nzoto ayaki na mabele ya Congo. Ndenge pe Yesu nzambe alataki ye na Israel. Ndenge Buddha nzambe alataki ye kuna na Inde na Asie. Ndenge Mahomet nzambe alataki ye na Barabi kuna na Arabie Saoudite. Biso kata na Afrique na Congo biso kimbangu. C'est vrai na tozu pouvoir tozu na gouvernement oyote et ko tombola kimbangu pour na comprendre pour na mabela Congo et comme stabilité kota et puis to yeba ko sosola nzambe na biso pe makamula biso fongama to banda ko inventer to banda ko sala parce que nzamba yebi pourquoi pesa biso ba richesse na mabele wala il faut ba inventaire ba bima il faut ba président qui a dansé ba bangate ba sosola neto mola na Iran na ba pays no so ba Corée ba président ba bangate Fachi Beton telema ko banga ba ndelete c'est l'état ba capitaliste ba komi ko banga. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Occidentaux, comme na Kobanga, 550 milliards tokenango wapi. Voilà nous surtout pour la kofi basusu, kokosa susu ba noir. Pokaka ba manipuler biso to kota sous dans l'esclavagisme susu ya 22e siècle. Non, to lembiango. To souffrir mingi tala ba catastrophe abu. Ponini ba lingite biso to tonga mboka na biso. Est-ce que les Congolais bazate oyo bakosala ba autoroute bazali kaka ba chinois? Pourquoi ba chinois ba Congolais bakoyi kotonga ba autoroute? To sombika mituka ba biloko Argentine eza nango ba tracteur eza na Argentine to ko somba yango même 2000 même 1000 misala pe bandi ba travaux bandi mais d'œuvre comme de jouer carole schéma bakosala yango ben bato basalaka schéma bango te bato basalaka misala bato basalaka misala ezali batravailler bakongolais bazali banzela ezosama na Kinshasa banani bazotonga yango eza bato bakongolais et pourquoi pas bautoroute bandeko na ngai tososola baministre na biso bana poto bouta awa mbongo oyo bozwa koyiba okosala nango nini? Lobi okufi otiki yango Mobutu akufa bakonde na mbongo te. Laurent Desire Kabila to mona ta kenda na ba million. Yo pe ministre oza koyiba lobi okufa okenango wapi?
bana na yo bakotika nango bakorenie bazwi basi ebele basali bakosala esili nango Mobutu mbongo na tosuki nango ndeni yango toza kobenda matoi na bakambi na biso bozokamba biso Congo bomema yango na motu te ke bomonaka ekomi ya bino bokotikaka yango biso tu tokoleka alofo kolakisa na génération ekoya ke boepargnaki bosalaki mpe eloko moko ya kitoko na mabele na bino oyo bino bogouvernaki c'est pas que de voler lolendo basi komanipule bato kointimide bato intimidation wana toboyi yango merci mingi ya solo tokomi na suka merci nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko kongo alenga mwana mfumu kimbangu tokutani bongo mbala nsima na masolo na biso bonane na bandeko nyonso tu bana ya kongo nzambe apambola bino nalati susu rouge teni oyo ebimaka kaka na makila bakongolais bandeko na ngai en tout cas nzambe apambola bandeko na biso molimo na bango pema na kimia et surtout bafamille oyo bazali touché bandeko vraiment nzambe afortifie bango azala na bango toyebi ke ya solo ezali pasi kokufela ofele kaka boye même na poto awa koto ezalaka soki okufeli omona mwa ministre aleki en tout cas boye baluki budget moko ya mbongo bapesi na bafamille wana me bandako na bango so eza dédommagé balukaka montant moko boye ya mbongo balobi ke bino nyonso tu boleka kuna moto na moto aleki azwi oyo ayeta mwa epakolami me biso kutu bandeko bosana toyebi te tokotala kaka soki vraiment ya solo bakorealize yango me toyebi ke oyo nyonso salama na Congo bakatastrophe ebele salama bandeko eloko moko te esalama ya malamu pasi mpe mawa mingi yango moni kolela ya bamama oyo ntango bazali kolela na pasi namonaki mama moko aza kolela ntango moninga aza kobenga bato bobima boya kosauve bato bandeko nyonso bazali koyoka na bango kasi baboyi na bango koya kosalisa baninga na bango Congolais tolingana bomoni moninga aza kobelelana na butu boya bosalisa ngai baboyi na boyi ndeko bima boluka ta basysteme ya kobeta bamanzanza boyobeta basani nesamaka na Afrique du Sud pa bato nyonso to bakoyoka bobimi boye bosalisi bato c'est ça qu'on appelle l'amour Mfumu Kimbangu alobi bolingo so toza nango tokotonga mboka na biso mibeko so toza nango totosi mibeko leta mpe akotosa biso mpe peuple misala leta fa pesa bato misala biso mo mpe tosalana ndeko zu mosala yebisa moninga na yo mosala na biso baza koluka mpe bato yaka c'est ça bolingo tofungwama nzambe apambola bino bandeko en tout cas tokomi bongo mbala nsima pardon pasi na motema mpo tosala baémission na baémotion na pasi mpe na mawa ndenge tozali komona mboka na biso mboka ya Congo ozotala mpena bandeko ezali pasi bonne chance na gouvernement na biso nde bazobwaka mabanga totala nzela ndenge eza kobonga ezonga kasi ya solo mbela na biso eza kaka botonga autoroute national oyo eloko mpe eza koboma yango eza lisusu baremorke eza kozala trop chargé na bakamion minene ya bamakala bakimpuka bakwanga donc na bakilo ya batu en tout cas eleki charge eleki mingi yango moni nzela eza kokita mpe eza kodinda na bambula mpe eza kobeta bakaniveau ya malamu ezali te baterrasse yango bandeko nzela na biso suka Congo Kinshasa wana ebandaka kodinda il faut basala bato baterrasse ya minene banzela ya malamu epo ezala contrôler na population bapesa bango misala badimine chômage bato bakombolaka banzela bato bakombelaka balongolaka basali te moto abwaki biloko na kati ya fulu na terrasse bokangi ye bopesa ta 5 mois ya prison kaka ndenge bomona bato bakotika me kaka boye epuis baoccidentaux baboyi biso balingi développement na biso te baafricain
bazomona baprésident na biso baza na bango toujours loko bakotisa bango na baloge eza mawa mingi bazobanga mpo babima bazoprotege bapouvoir na bango mais biso peuple tozofuta tozopeye bapo kase bango moko na bandi bokoyoka bokoyoki bavideo bomona ndenge baoccidentaux bazoloba mpenza ke trop c'est trop bango moko peuple occidental baza koloba yango occidentaux pardon baza koloba yango ke baprésident na bango baéchoué na monde parce que bacapitaliste baza boye bango lokola bazaka dirige na sata c'est ça moto okoki kolobaka yango wana mpo nzambe te moto adirigeaka bango mpo nzambe alobi teke bosala bato mabe tala bafrançais coupe du monde bazozwango grâce à baafricain 3 congolais oyo autotya bia na demi-finale congolais mandanda congolais oyo mosusu wana congolais presque bacongolais oyo mosusu wana nani mwana ya camerounais bacamerounais mbappé camerounais papa na ye grâce à l'Africain. Parce qu'ils ont monté en Malamu en Afrique, mais non, ils s'en foutent. Beaucoup Aram, allez, Mindouki, Bandeko, ça passe Mingi. Mawa Mingi a sauvé Bandeko. Zamba Pambola Bino, s'abonner toujours. Congolais Ngazali pour Nabino. Merci. Tokutane Bongo Balasema. Merci na Fachi Beton. Teya ba ministre na yo. Ba étudier ba téléméleki yo balobi ki azolo bazali miyibi. Bazali ko sala musala malamu penzate. Oui, baza miyibi. Mbongo baza kosalela yango mosala mpenza te eza kobima te yo oza kopesa mibeko bango baza koexécute te alo Fachi Beto telemela bango ou bien changer masolo longola bango bana poto okendeki na bango bazosala na bango misala bien te. Merci ya solo tokomi bongo balasema merci tokuteli bongo balasema matondo mingi abonnez-vous na Congo Alenga TV ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba derrière vous.